Bonjour na peuple congolais, le leza mokolo ya yenga le 14 janvier 2024, deuxième dimanche ya année. Pe ya sanzo tokoti. Na ye na lombango kosolola na libota ya Congo. Congo notre patrie, Congo notre nation. Je suis congolais de père et de mère. Tolandaki ndeko Israël sango makambo lobaki. Basusu bazwaki yango na ndenge na bango na ebisaka bino nazali serviteur de Dieu, prophète king surnaturel Élysée, nazali pe criminologue biso nde tobanda demia petam afde la kotaki tam na moni que ce sont des Rwandais to ebisi Laurent Musée Désiré Kabila ayokaki biso na retard na bendani po na côté kamabelete bande konangai na yaka na pièce contre pièce oyo sango alobaki Congolais ndimaka étranger lelo naza na pièce contre pièce na se passe il s'est passé quelque chose bande kona biso ba Congolais bakendaki na se passe le 2 janvier pona kosenga basala o bazalaki nango bosenga bayebisi bango te se passe eza ya kokangama se passe eza ya basango ya basango babengaka ba jésuite toyoka oyo ndeko azalaki na le 2, je dis bien le 2 se passe ya kokangama mais ba opposant bake sangana le 6 ndeko sango alobaki le 4 bango balobi ezalaki jour férié mais Noël na bonne année batamisala babandaki kosala te bongo le 6 base retrouvaki ndenge nini pièce contre pièce je suis allé me renseigner la CEPAS pour la location. Timothée le Noir. Pour commencer, on a trouvé personne. CEPAS tokuti muta sécurité ya G-Forest cheka ayebi singai na assistant nanga alobi awa bato batenda congé na CEPAS aucun bureau ya CEPAS ezago c'était le 2 janvier nzambaza lola azomona biso alobi jamais awa mutu azo fonctionner CEPAS a pour répondre musala le 8 janvier mais d'après le communiqué de CEPAS alobi que non opposant basalaki réunion le 6 certainement c'est une réservation qui a été faite bien avant opposant basalaki réunion le 6 ndeko Timothée le Noir boyebi ebino nyonso na Kinshasa bake le 2 janvier pièce contre pièce bayebisi bango na baza ba surveillant ba vigile ba sécurité que mosala ezo kosala mate mais boni bato ya se passe batiki ba opposant basangana boni bato ya se passe batiki ba opposant basangana. Pour votre information, se passe la Kisinini, centre d'études pour l'action sociale Yangone la Kisi se passe, créé en 1965 par le père jésuite. Ba oyo babane ko abisé na Moïse Katumbi Soriano Mado qui a mazalaki na 12 ans, qui na 14 ans. Bangonde ba defisaka ye $3000. Ya kosaki ba pesaki ye po akolisa mombongo na ye ya mbisi. Bato basanganaki na se passe le 6, ce n'était pas le 4. Ndeko sango akoki kosala l'erreur ya maloba. Mais ce qu'il a dit est vrai. Alors, bato wana bakendaki kosala nini na se passe. Bakendaki koyokana. Pona likambo etali le 20 janvier na investiture ya président de la République. Bakendaki koyokana pona le 16 janvier boyebi feti yango na le 17 janvier boyebi feti yango ezalaka férié liwa ya Lumumba liwa ya Laurent Désiré Kabila
mabongisi na bango ezalaki nini bolamuka na tongo na bacoin stratégique bomoni bato bakufi elingi kopesa bomo o lingala makanza bomo kobanga po bato bakende te na mokolo ya le 20 eba Moïse Katumbi ye mutaza sima likambo yango na certains pères des jésuites balobake ya lobi azui 73% mais bota la stade de martyrs vide tina na bango yango wana ezali terrorisme urbain mais esimbité to démasquer bino na kosenga na ba service bolandela Francis Kalombo bolandela Muyambu boilandela batu oyo bakendaki na sepas ba délégation ezalaki eside azalaki kunate. Je n'ai rien à voir avec Ndeko Francis monsieur Martin Fayoulou mais yo mwana mboka Martin Fayoulou zala na Bokebi. Il s'est passé quelque chose na tango ya Kabila na ebi mode opératoire na bango o boyokaki balobi Francis Kalombo akimi ake na poto moto akimi saki ezalaki mwana pechoyo sai bakimisie na libongo pona nini le même Katumbi apesaki mbongo pona mabongisi oyo ezalaki na Kinshasa esimba te ya Joseph Kabila mbongo na yebi montant na tina koloba ngwa te mbongo ezalaki na maboko ya nani ye bâtonnier Muyambu azwi mbongo wana apesi Francis Kalombo abengi bashege bakuluna basalaki mobulu na ville ya Kinshasa balingi bazongela susu likambo wana mbongo yaki epa ya yo bâtonnier Muyambu apesi Francis Kalombo bobangi bodelege batu bake na sepas oyo ezali centre ya ba père jésuite oyo babima mwasi na mobali po bazalaka bino moko boyi ba pédophile babima na Mado Soriano Katumbi azalaki mwasi na bango ye Soriano Katumbi atongela bango école po bango nde mutu bafula ye peuple congolais bozala na mayele na mokolo ya le 16 na le 17 bo vague na activité na bino stade kozala plein à craquer Katumbi azana likambo na sima likambo oyo sango alobaki Katumbi azosala nyonso babengaka yango matraquage politique o babengi yango tobengi yango lisusu na média matraquage médiatique po balakisa bamindele abimi na 73% mais ye wana stade etondite stade kozala plein à craquer les 20 na kobengisa mutu te bakoya bango moko na pete IDPS boyebi yango bato bayaka bango moko na pete oyo eza sudi kama ya IDPS ezali kama mabele. Donc derrière ce que Sango alobaki Moïse Katumbi est derrière. Moïse Katumbi aza na bongo te oyo nyonso bozo soutenir Moïse Katumbi boza na bongo te. Un étranger ayebisa biso kombo ya mama na ye ayebisaka bino Virginie Chapwe mais maman aboti mama na ye kombo ne nani papa aboti mama na ye kombo ne nani grand-père arrière-grand-père kombo ne nani. Moïse n'a rien de congolais, il est zambien, son père c'était un grec italien naturalisé hébreu juif israélien. Alors peuple congolais bo vaguer na activité na bino bande ko ya ba service bo s'apprendre na sangote na lakisi bino pièce contre pièce Timothée le noir bakendaki les deux na sepas bayebisi bango ke ezali ya kokangama mais bango basali ba réunion le 6 et l'eau que ça fermé et sengeli ba fongola le 8 pe ba fongola ki le 8 et ndeko soko moni likambo mosusu ya motuya opostulaki olekite bandeko moko basepeli yebaka ozana problème
oza na problème na population eza lokola ngobila échoué bato ya bomaki na yumbi babini basepeli kaya bato bazobina na yumbi po bainvalide Gentini Ngobila awa na yumbi na mai ndombe bamama bazobina bapapa bazobina Ngobila invalidé pasi pe mawa tani bazosepela eza lokola Myriam ya Bible tango bakatisi mer rouge ba égyptien balandi bango mai emeli bango Myriam grande sœur aînée ya Moïse bazwi ba instrument de ya musique babandi koyemba pe kosepela likambo sango alobaki eza ya solo. Je fais des investigations. Moïse, il doit être arrêté. Moïse, Joseph Kabila, bazali kosala nyonso pour ba déstabiliser pouvoir ya peuple et kosimbakate. Peuple babundisaka ya mote. Pouvoir ya président Félix et ya pouvoir ya peuple. Il a été élu par le peuple. Et ça pouvoir ya biso ba peuple. Alors peuple zala vigilant, peuple zala prudent, kuluna kozono mbongo ya Francis Kalombo te. Ce qui peut aujourd'hui, l'IA peut dénoncer Francis Kalombo. Na butu ozo luka batu na présidence na moi ozana na Mado Soriano Katumbi na suki po na lelo na eko ebisa Soriano Mado Katumbi ata na ndoto okotikala kozala président ya mboka Kongo te ndeko tokuta ina mbala ya sima. C'était pour dire aux blancs, regardez, le vin est simbité. Le 16, il n'y aura pas mort d'homme, ni le 17. Je suis un prophète surnaturel. Le Saint-Esprit contrôle la vie de Kinshasa. Tokuta Nambala Sima. Merci. Soyez nombreux, le 20. Na investiture, il y a président. Merci.